plus de Bambou. C'est votre artiste. L'artiste qui remet c'est les profs, mais c'est les designers, mais c'est les soinologues. Donc voilà, je profite pour vous souhaiter joyeux Noël et bonne année 2022. Je sais qu'avec les dédiés de Rota. Donc voilà, je suis là pour souhaiter vite fait un joyeux anniversaire à mon frère, ma star, mon artiste, mon chef, l'artiste Raïs Lugoula. Donc voilà, nous sommes réunis, nous, sa famille, maintenant des stars, juste pour lui faire une surprise à l'occasion de son anniversaire. Donc rien à dire, c'est un frère, c'est mon chef, c'est ma star, c'est l'artiste de mon pays. Donc voilà, Raïs Lugoula, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc je te souhaite joyeux et heureux anniversaire, que du bonheur pour cette année de plus à ta vie, que le monde te donne tout ce que ton cœur désire, profite de ton jour, profite au max. Voilà, c'est notre artiste Kingsley Nike, Mr. Pika. Voilà, déjà, je tiens à souhaiter la meilleure année, la personne partout au monde. Bonne année encore. Je crois que nous avons su nous sommes là, quelque part à Kinshasa. C'est pour les gens de l'anniversaire surprise, il y a Raïs Lugoula. Raïs Lugoula, joyeux anniversaire à toi. Tu sais comment ça se passe. Tu sais, Dieu te donne plaisir, prospérité, longévité. Parce que la grande famille est augmentée. Alors les lots boyo maté, tu peux dire autant de fois que tu veux parce que la famille est ensemble. Bonsoir, ça devient être voilà, c'est notre artiste révélation Tania. Voilà, c'est ce moment-là ce soir, les arbres anniversaire du donc voilà, c'est ça de surprise à l'occasion de son anniversaire. La ensemble, la troupe maintenant de ça, la artiste de la micro, et la Canada. Et je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube Story La Suivante TV. Donc voilà, merci. Le reste, vous êtes toujours dans la classe et à ce soir. kotambola na ngane longa isikanga na moni te ayae elomboyo koza na nyonso nazoluka koza nango isu natila yo motema eza na tina ye lazalo na kunda zalaki na kondima te mpe lisusu miso na ye ezalaki komona te esuki wana te nzoto ekomaki kopola kondima na yesu esekwisi lazalo bisika oyo nga namoni te ata bisika oyo nga nakomi te lokola mosantu yoza wana okolongisanga kake ozalanga molanga yesu nakobanga nini yawe. C'est Ariel Akira, président Hollande. Nous sommes réunis à l'occasion de l'anniversaire de notre chef, Raïs Lugoula. Nous allons le faire une surprise de ce soir. Merci. Bonsoir, bonsoir. C'est votre humble artiste Gaspard, votre frère. Nous donne un manoir des stars. Na pokwa lelo kono kepesa chef na biso moko Raïs Lugoula anniversaire surprise moko ya munene donc star ya manoir des stars izolande toza na pokwa lelo tozopasika ya pa na dire na ntango ya malamu kozela te bato baloba esi ekomi trop tard osilisa tembe ya banguna
kotika basusu monoko polele bisika bakozelanga na kufa mosikoli opesinga bomoi kaka nzela oyo nga nalekaki nzela yango ebomi banguna nanga kumela mosantu na Israela okomisa Daniel ekosi na libulu ya bakosi basimba ye te o naku ya bangula bakosi balie bango ayaya nateli yo motema okobatela ngai kata na kati ya moto ngana kozika te o yawe nateli yo motema peza na tina Yesu oyo nazangi oza nango nateli yo motema nateli yo motema sereso ya vina nzai nateli yo motema olo ya bomoi na nga isungi ya bomoi na nga elika ya motema na ngai Yesu nateli yo motema eza na tina. Notre votre humble star émanant du star. Nous fêterons l'anniversaire de notre votre chef Raïs Moula. Aujourd'hui c'est le jour que sa mère a été née, ça c'est dans le monde. J'aimerais à toi, en tout cas vraiment, c'est la fête. Nous fêterons et vous étions où? Joyeux anniversaire à mon chief Raïs Moula Chinaram et l'Obélia Boutani. Joyeux anniversaire papa. Quand l'émotion, ça va nasser à l'émotion papa. Bonsoir la famille, je vais tous fêter l'anniversaire à chef mon fils, mon papa, Maïs, donc peut-être l'anniversaire, Yesu natutelaka tolo kolo natelaka motema oza nyonso nazoluka oyo nazangi oza nango Yesu natutelaka tolo kolo yo bundelinga yawe yotikinga te Yesu oza kotambola na nga nelonga isikanga na moni te ayae yo te elongoyo koza na nyonso nazoluka koza nango Yesu natila yo motema eza leti on est là à l'occasion de l'anniversaire de notre chef, notre Raïs. En fait, c'est une surprise de s'allier. Nous avons besoin de Sangani pour a fêté le jour qui a Donde la
bakoma bilombe babunda balonga te kolo natelaka motema oyo ngai kozala nyonso nazoluka oyo nazangi oza nango yesu nakutelaka tolo kolo natelaka motema koza nyonso nazoluka oyo nazangi oza nango yesu nakutelaka tolo kolo yo bundelinga yawe bundelanga bitumba oyo namona te yotikinga te yeswe esanga elonga liboso ya baini nanga oza kotambola nanga nelonga bundelanga bitumba oyo namona te esikanga namoni te ayae esanga elonga liboso ya baini nanga yonde elaka motema elongo yo koza na nyonso nazoluka koza nango yesu natila yo motema eza na tina ye lazalo na kunda azalaki na kondima te mpe lisusu miso na ye ezalaki komona te esuki wana te nzoto ekomaki kopola kondima na yesu esekwisi lazalo bisika oyo nga namoni te ata bisika oyo nga nakomi te lokola mosantu yoza wana okolongisanga kake ozalanga molanga yesu nakobanga nini yawe yoyo ozolongisanga kaka kozana nyonso kolonateli yo motema ya suka te oza ya libela yesu kozana nyonso yokota likambo na ngai na ntango ya malamu ozela te bato baloba esi ekomi trop osilisa tembe ya banguna kotika basusu monoko polele bisika bakozelanga na kufa mosikoli opesinga bomoi kaka nzela oyo nga nalekaki nzela yango ebomi banguna nanga kumela mosantu na Israela okomisa Daniel ekosi na libulu ya bakosi basimba yete naku ya banguna bakosi balie bango ayaya nateli yo motema okobatela ngai kata na kati ya moto ngana kozika teo yawe natili yo motema eza na tina yesu oyo nazangi oza nango teo nateli yo motema nateli yo motema esereso ya vina ngai nateli yo motema olo ya bomoi na ngai kisungi ya bomoi na ngai enika ya motema na ngai yesu nateli yo motema eza na tina banzambe nyonso na mokili oyo baza na se na yo yo nde elombe likolo na nyonso yesu katolo kolo yo bundelinga yawe bundelanga bitumba oyo namona te yotikinga
kikopola tondima na yesu esekwisi lazalo bisika oyo nga namoni te ata bisika oyo nga nakomi te lokola mosantu yoza wana okolongisanga kake ozalanga molanga nakobanga nini yawe yawe ozolongisa